Maman livre baboya qui est à matin à l'aéroport dans Yanjilao. Baboya qui est devant là. Donc tu vois que Félix est président de la République qui étiquette ça président de la République. Donc, non, ça n'a expliqué. Oui, il y a dimanche. Il y a pas matin quand on a VIP à présenter, il faut que les couleurs soient passagers sur la côte. À l'école, état de droit, et ça pour la bataille FCCT. FCCT, c'est pas comment le rôle l'état de droit pour la baron. Parce que c'est un dictateur. Ceux qui sont démocrates, le rôle à biso, comment on a pour la moutonnion. Donc, état de droit, on a pour piétiner qui justice. S'abonner massivement à RDC International avec Anastella la fraiseur. RDC International. Beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner. Il va s'abonner car on ne sait jamais. Bon s'abonner. Partout dans le monde, ici qu'un autre vous allez. Chaîne à Kitoko Yango et s'abonner. Na RDC. Ave Maria. C'est Chouaou TV. Comédien. RDC International. Bonne information sur les musiciens. RDC International. On continue à faire YouTube. YouTube. Tout le monde est basé sur YouTube. YouTube. RDC International. Les Kangi. Anna Esther, Fraser, pour l'unité, Nayo Mariam, Batimou, pour s'abonner. Yeah, this is your channel. We try to submit with the rest of the international. Bonne information sur les politiciens. RDC International. Bonne information sur Yamboka. RDC International. Aimable internaute de 3WRDC International, Bambo Tebele Bisike Zouami Bino, bienvenue dans cette émission de Bino Tolo Belamboka, présentée par votre humble servante Falon Tetila. Yende vraiment, nous présentera une émission Tolo Belamboka. Tout ça, bon, on a parti MLP, parti cher, il y a Monsieur le Président Franck Diongo Chamba, l'honorable député honoraire. Tout ça, il y a proche na maître Bessi, il y a des toponymes pour na beta masolo concernant l'actualité à la IN. Tout ça, dossier Bukangalonzo, où est commis bongo renouvelé l'Issoussou, qui dirigé par l'ex-premier ministre Matata Ponyo Mapon. Pédissoussou, révocation à Ilunga Ilukamba, pose de menaces en face de l'FCC. L'Issoussou Togobeta Masolo, où est Tikali vraiment na Kati. Tosengibino pour plus de détails, Bos à la scotché et branché. Et nous demandons à notre caméraman de luxe JD de nous ouvrir grandement la caméra pour que tout le monde salue invité Nabiso Yamokolo Yalelo. Mbote maître Bessi. Mbote maman nanga Falon. Bonne santé. Santé très bien ma casse. Soko longa linette pour un respect à internaute. Miss est dérangé ngai. Miss na linette. Oui moi non là on prend la miss. Ça m'a bêté ba to monanga trop, maman monanga trop. Donc rôle on a langa ngobo mais pas de contact. Pas de contact. Si nous mettons à Bessa Zamoko et Baninga Bokechu premier, na kata RDC International les Ambala ya Yambo. Muninga vraiment bakola na Bokechu premier wa Yambo yeyo, maître Bessi. Lelo yo, moko ya lingomba politique ya MLP, vitrier au papa Molière a benga mutu ba finga na papa Molière yeyo, basaka na ba guerre d'esprit boyokana. OK bon, on moni moto d'abord na ba congolais nyonso, moto na ba nyonso. Ezana ba nyonso ba za ba politicien te. Mais à l'inigalem sous alobelo comment pas critiquer mon moni Molière na bon tout est ça na nini ya milolo ya batch mikebu ayaki à se soumettre à mon équipe makamna à 5 bolimbisi bon nzamba lobi 11 5 bolimbisi pe limbisa a limbisa ki na limbisi na tiki nanga bon po papa moko bunga kinzela na cadre ki ye no mo bolanda ka ba voxona nga finga finganga ali papa moko boye maman papa moko azanga mo éducation mais siko vraiment papa songi na linéma. Ah oui. Tu es bon que tu peux te donner sur un bon terme, on a bon propos. Atine la nga ba lien na ye. A bloquer nga mo ba fungolinga, atine nga ba lien nga pena mo atine ba lien. Et aka likambo to recadrer ba mo soki mutatamboli malamu te photo zongi na linéma parce que comme on est biso to yebi combat ya démocratie. To yebi combat ya mboka. To yebi ndenge ba bundela ka mboka. Les bateaux bali ba combattant te. Ayebi ne batambola bundela mboka te. Donc il faut to bongisa ka batona te combat za boy. Ba ko tambola boy to kende boy. Mais yango monaki ke na sembola ki bokechu parce que aza mon ami. Ande konanga, c'est mon ami. Mais le problème ezaka ke soka tambola ki mabe yango na zongisa ki moto mais azonga ne pe moto.
Et voilà, Maître Bessi, Maître Bessi, Tonito Kota Sikona Bozindo ya Basango na biso. Affaire Bukanga Lonzo lelo yo et zongi sous sur le terrain ba congolais ba simba topé ba yebani. Oui, inspection générale à la finance, l'inspecteur ba sala qui enquête va continuer l'enquête. Na Bukanga Lonzo et bimaka 285 millions de dollars. Na 285 millions de dollars wana mbongo oyo kaka et sala musala 80 millions de dollars. 205 millions Wanande et monanité. Donc, ils allaient battre Oyo, ils allaient contre peuple, Oyo bayinaki ba peuple. Les lots battu Owana, ils allaient ba collaborateur ya M. Kabila, auteur na M. Kabila. Si quoi bambongo wana nyo se tikala ki ekote ki na ba proche na bango. Donc yango si quoi au monde inspecteur ba ko sala ba enquête jusqu'à ce que mbongo wana il faut zonga. Ceux qui sont quittés, il faut aller à la justice. Bakanga bango babotola ba bien na bango. Omoni lelo soki ba pesio musala moko pona mboka. Osala pona mboka ko servir mboka. Mbongo ba pesio wana za mbongo na yote. Eza mbongo na mboka pona ba peuple. Mais là bo sala loko moko idée ki ya malamu Mukanga Lonzo. Mais comme yemo Kabila muta magui, alors atepe bato magui, yango kena na magui, yango moni Félix la razoni alobi non faut to bana banquette. Ba sud africain wana donc ba mbongo wana ba yeko découvrir que ba compte bancaire mususu ba compte mususu ba viran na ba banque mo na Afrique du Sud. Donc ba comprendre que ba mbongo ebele ba pesa ki bango ba virer ba ko sala banquette wana jusqu'à ce que ceux qui ba conclure mission na bango après ba ko ba ne ba ko sala bango. To tika na dossier wana te conseil d'été vandi saki na makambo ya gros passe ya gros passe mambo ya gros passe yo mona kana voir même ce qui mbuta asa complice na mambo gros passe mbongo wana ekoti wapi ekei wapi mama na kana biso vol international eza na $55 soki avion ya Air France par exemple ekiti ekoti par exemple ya na Airbus ekoti relem sous 250 passagers na 250 passagers na beta $55 fois 255 bon tu ko zolem sous nini avion ya ba belge soki kiti et qui est na 260 passagers donc na jour moko ba entrer na Congo ko salem so kotaki 1000 passagers to ko beta $55 fois 1000 passagers ce que so beta pendant un mois donc mbongo wana kenda yango moni ba ki muta ba se retrouver ba comme ba mbongo ebele na bato na ba DGRK donc mbongo ya mboka ba sakani na ngolo ko la bilanga ko la nguba. Donc, il faut l'État à cause de la banquette. Il y a un inspecteur général de la finance, à cause de la banquette, il y a un passe bon, kenda wapi et kota wapi pour bailler la vérité. Et voilà, tout ce qui est dossier, on a été bon, Maître Bessi à refongola masolo, à refongola penza ma bomba maki. Et quand on a RDC international, tu as puiser à la source. Tout ce qui est dossier, on a été, tout ce qui est dossier, Moussou, Mokolo ya lobby, Janine Mabunda Belema qui bon na conseil d'État. Maître Bessi a qui bon interpellé par rapport à Makambo, business sur Congolais, ou Yebi, à Belema qui lobby lecture, ni non constat. Oui, état de droit. Justice et comme il est colo, il y a comme menacé, justice est comme il est colo. Ce que justice est comme il est colo, et la qui que nation est comme il tombe. Parce que, bana époque à Kassavou jusqu'à époque à M. Kabila, tout le monde a présent assemblée Moroté, il y a présent assemblée nationale Moroté, va interpeller. Dans le de justice, il faut répondre à Sambi. Tout le monde a un côté. Tout le monde est là, Janine Maboum va interpeller. Pour ce que ça a été dit, deuxième mandat, troisième mandat, la sous. Pour la nini, on dit l'état de droit, l'état de droit, ils allaient que ekotambu samboka moko ekotombwama. Pour le loto lobaki, orgueil ça la ke lokote. Ce que tu dis mais c'est Kabila na batunaye, bango basalaki na justice na se, bango basalaki likolo ya justice. Ata ibimbongo, ata sel mabe, do ba ko piétiner justice. Mais lelo justice ezongi na maboko ya mboka. Donc justice est comme kotambola sembo. Alors yango monaki ke Janine Maboun Pouela a fondi avec ma raison et c'est là que il fallait passer la commission nango et là on a passé la réévaluation nango évaluation on devait passer en février jusqu'à présent ba salité Pouela a commis lié mikanda ko kosa yango Pouela a monaki moyen qui na conseil d'état solution tout monde qui ba déclaration ba déclaration FCC oyo bazanga maele ba benga ba brebis ya Kabila donc ba to ba bomi mboka oyo Congo balobi que jamais Janine Maboun a kokende ko samba
mokolo moko te mais to kamwe jali mabunda ke représenter parce que to la sabon que l'été ça likolo au moins que immunité parlementaire na ye batalo yango to ko senga na l'état to ko senga que immunité parlementaire wana il faut ba longola yango pour la nini ba député ba ko ba teti ayebi ata sali mabe immunité parlementaire wana e ko bomba ye or que ceux qui basana ngo te ba baloko banga mibeko yango moni exemple il faut banano na Janine Mabunda j'ai Mabunda ngaki ko samba balobi dans 8 jours na 8 jours le bakoya siko bakotala dossier siko ekomo ya kofungwama ube bakosala ni mais ngane na yebeli dossier ndenge okende mbongo wana ezali mbongo oyo Janine Mabunda atiliza yango mais c'est Kabila autorité morale na bango bazo ba mbongo wana basalela yango ba biloko na bango basala ba marche ba biloko na bango mikemike ba mobilisation na bango bani alors l'état il faut avoir disposition que muto asali mabe ezala ba exemple Janine Mabunda soki ba kangiye à quelle prison au moins était muto so kobanga donc ça ba exilo ko ya malamu to monima état de droit na mboka et ko tambola malamu. Mais côté Msoubarobi, état des droits et ça nous vraiment prématuré parce que égotique abatu mususu ego touché pe karabangambu mususu. Pourquoi pas bandeko wana pe FCC mingi bacha bango penza maboko to Monica Etchala mwana. Elle a chanté des bêtises à Sali Banze Moné à Yembi, c'était vraiment clair qu'elle s'adressa et pas Tata Mokonzeko le Congo Félix Antoine Tshisekedi mais Nassima Rokangaye car un jour après Singeleli Abimi. Où est l'état des droits? Non maman, mais c'est Kabila nga faut agir. Baboya matavion. Est-ce que livre pe bakanga ki na mayamaya? Maman livre baboya ki na matana aéroport dans Yanjila. Baboya ki devanga. Donc tu vois que Félix est ça président de la République qui étiquette ça président de la République. Donc non ça explique oui, et qui dimanche. Aïe pas matin quand on a VIP à présentiel babi awate. Il faut que ne kuna ko passager sur bakota. À l'école ko to kuna donc elle a dit si le loto baboya. État de droit et ça pour na batu ya FCCT. C'est pas comment le rôle l'état de droit au pour na bango. Parce que bango ba ça ba dictateur. Ceux qui ba démocrate le rôle abiso, ba comment bango ya pour na mutu nyonso. Donc état de droit, bango ba comment on parle pour bango ba piétinaki justice. Donc ba bango na ka to ça ba soka likola justice. To ko sala nyonso. Yango moni le lo ceux qui ba sala infraction comme Kabila ba ko bomba bango. Moi ba mona te état de droit le rôle eko coincer bango. État de droit coincer bango. Ben infraction la bango ne coincer bango. Na par exemple mo le lo Chalamwana. Chalamwana yembi nzembo. Mais la justice bakangaka mutu ceux qui atangi kombo ya mutu. Mais comme atangi kombo ya mutu te. On comprend. Aïe oui ko défendre. Atangi kombo ya mutu te. Alors bi nzembo nanga na salango pendant 7 mois et 7 ans. Alors ndenge saliona lo bakangela ki likambu ya clip wana. Ya lobi na sali clip te ezali montage ya réseaux sociaux. Ba attendre ba yokie bango ba justice lobi biso dans la besoin ka manzembo na yoti mais pourquoi yo otie photo ya président de la République ya wangani tchala moi ata awangani na miso nzambe asa conscient mutu asali nzembo wana ali parolier asali pe 4 ya FCC to yebi bien pour ara parolier mtasala ba nzembo ebele te na lobi notanga kombo denti mais ayebani déjà tatanga ka suki boye moi mwindo ataka yombo mingi na mutu on comprend to yebi bien. Donc il y a muta sala qui teste wana apesa ngo Chalamwana ayembi yango yango to lobi boyi omoni eloko wana ne ba bombami mais Chalamwana yeba ki asana ba infraction na ye mususu oyo leta ba livrer peka reza peka bato kati ya yo kana bato ba kolandela esime yali pona moni na ba bien mala kipe faut ba kelem so azali pour oui omoni Chalamwana ali mutu oyo alingi mbongo ebele mama wana ngala yebi bien na yebi mama wana bien lelo soki nana koti mabeli Kester akota mabeli akena na nyonga kin Kester oh mais ngala ona koloba na yo na lobi na yo ngala loba makambo na kosa kati so na kosa na mona ya koloba na misu manga na lobi bo yo kana bisa yo Chalamwana Kabila mais c'est Kabila bengaka bango sera maisha par bakotaka Chalamwana Papa Wemba Kofi Olomide bakotaka 4 personnes ce qu'on appelle ça bango mbongo babima bakabona baninga. Et comme il a dit que nous avons dit Chalamwana, akabola wakimi baninga Chalamwana baleka na TV na leka na TV King Kester. Mutaki police a débat on ezalaki Zakari Bababo chez na Congo Web. Babengi Chalamwana bina ko ya. Babengi na ko ya. Et comme babengi bo téléphone est bloqué Kester sur le plateau, azana plateau. Ako c'est là il va se la débat. Amela King Kester. King Kester tia koti mabele Chalamwana ba so na King Kester.
akufi kingi eza kufi na ranking na mbongo wana. Donc aza mama moko asa alingaka mbongo ebele. Ya ko sanga na personnalité ya chef de l'état. Pona nini tendance na ye ayembela Kabila et ayembela Félix te comme ça muta peut perdre tendance de déjà lancé ayembela ki chef de l'état. Parce que maman wana Kabila zouate asa muta soutenir Kabila ayembela Kabila ya bona côté Kabila zwa. Ala qui sa Kabila côté ya zwa ala qui sa deuxième nini o ayembela Kabila deuxième fois Kabila zwa Kabila élection mo zouate to landana na loba ba vérité il fallait chez Kabila il a repouillé Kabila yango moni lelo ba zangi place moni soki maman na chala mona yima na mwana mais mwana nga ko pese conseil pama makambo ko sala te na yabi makambo na bi soki asala ki na mwana na bi soki asa po mama malamu mwana na ko pesa conseil mais ya lobi ki nzembo wana batu ba pirate ba tie photo ba bonton na réseaux sociaux et ya lokuta na lobby na yo eza lokuta mama nga la kota ba studio si ko fait ça l'album il y a pas de faux pas à ça la papa please à ça le papa bonheur nga na studio na IAD na Brazzaville à l'époque là na encore après il y a Kofi Olomide na moni ba boke tu ba ça ba biloko na bango na moni ba El Paris na nga na moni na ba kota studio et la kana eloko na donc maquette wana ba pesa ngo ba tuté ce que général si maquette on ba ko zongo ba pesa yo ko zongo bombiango o ko luka producteur même du leur appelle son mot du maquette wana au petit producteur comme ça comme exemplaire abimi sans production au clip bon y maquette wana ya bina assisté et bimi pas ba tundenge nini de maquette on est en dessous asali yango bozu yango ba pesa ba bombi yango ba bomba maquette wana et bimi ndenge nini asa lokuta et ça yem da sala yango na ba montage wana ezali ye donc on asali ba montage wana lié siko alingi ya meka musapina muzino pour les beko kange abenga ki ba intervention nyos babite escalier bosani benga tanzambi koki ko benga te bazuye sikoyo ba memele ba memi ba komini na ane mama mateskala ko mo bo kelanga mawa na bende na lokolo so na lo ba ko na considérer ayebi donc balakise que l'état ça l'état pour yeba que Kabila azane yeme ba bombi alali alors mais Akimi a échappé comme le président ezalaki et ça biloko ya Kabila mutatindiye na batunayi to yebi bango bien soki ya pensaka que Kabila na mboko aza na pouvoir ou bien ya pensaka Kabila ko na bokonzi mama tshela mono ko mikosa tala lelo na erreur tshela mona sali tala ndenge misambwisi tala ndenge ba mama la kana ngane ba fingiye ba fingi voix même tili bota na mama na ye ba bimisi mama nendoki ba biye mo pasala ka ndoki Nathalie yango na réseaux sociaux te batala yango na kana ngana so mama mo douce ba fana ya mikolo. Donc, à ça, maman, pour le est-ce que y a Kabila à moi, tchala mon am kolo, tchala moi, ne te rolo baba rose, on a 60 et quelques, 64, 65 ans. Bon, si vous y a tchala moi, Kabila, ça le rôle à moi, conseil n'y a pas de Kabila, les Kabila, bah, ça va tout m'habiller. Les robots, la moko, les menacés, bah, tout va au vivant, les robots, bah, marge. Donc, au moment où il y a pas à prébi à Kabila. Donc, Kabila, ça berger, bah, on va ça prébi naï. Parce que, à ta route, bah, qui sentiment ou l'équipe. Pour la nation, il y a côté la mouton, peuple a l'ingéniosité. Vraiment, tu es pas qui biloko on a so côté maman Nazali, na yebisié, akeba nae, abandé la rango lisusuté, pour te yebi que justice calamité ko interpeller lisusu. De atsika asaka lisusuté. Ouais le saka na peuple congolais. Donc on comprend. De la sens souvent on a repensé conseil aux ali maman, yé nga lo bagana, yé vi nae amena on na loingi. Ngala yebi ti pas Thomas Sankara. Eh oui, na pas Thomas. Na kononga. Ah, na lobby na yebi. Auta pas beti masiki na danseuse. Na nzembo likabu na kuanga so tellement na tchela monde na danseuse. Tchela monde na danseuse. Oh, na ba 77. Oh man na ba 77, 78. So hotel ba bloko na mona ba clip papa ya beti masiki no mona. Pe il faut ba ke batu mingi oyo. Ba uta na fiaki danseuse, ba uta na ba fia mabi. Par exemple la Rose à la Chel. Ou bien Rose à la Chege. Non, le makambo solo, na lobi te mais na lobi pas vu à parcours. Pas mutu obima danseuse et ça rablague. Il faut ça na vie mo ou te na Chel. Ou bien Ozaki Chege, ou bien femme au Kimandaku. Donc la sens sur Toloba. Il y a ça na personnalité chef de l'état. Il y a un moment biso pe ba congolais de télémélié, ngapé na télémélié. Donc il y a ça comme chef de l'état pour y a contribuer à rien. À la certains trophée oh il y a joie le nom de ba fali ba pesa honneur ya musique congolaise. Ne ba quadre ba pesi ba honneur.
est-ce que y a une zéro et quand à niveau international et quand on a une chaîne internationale rien il y a un distrait tout pour le baraba n'importe quoi donc à Kebana et c'est la première fois et la dernière fois. Maître Bessi, on lancé déjà un message pour la maman Tchalamouana, mais elle n'est pas la seule. Tout le monde a dit que Denis Lesco, ça la paix sous retour à la télé, Kolobaki Ndeko Kabila Rozon en 2023. À comment on a un écran prophétique, naïe, caméra Kobima, na ba pasteur peut bakoti masolo, on va rechercher chef de l'État Maboko. Pour naïe Kolobani. Au moins il y a des pasteurs de livrer, mais il est lié avec de mauvais esprits. Au moins on dit que délivrer, mais aux alliés. Neti Denis Lesco va lié un esprit à Moïbi. Donc à ça Moïbi, pour la question de Denis Lesco, c'est un iba. Ma femme dit c'est une pelouse. Na katia nsona encore ça roloba apporter une plainte abaka za combat bonzambe yango sala que makambu ba zana expliquer yo c'est un voleur balakse ningi bakanga na kalfuna ba vancer na pelouse moyibi ayiba ba jipi to longo na escroc yé est-ce que pasteur a rocha choko et ça le rôle nzamba bina salo na lolenge na nga hein nzamba bina salo lolenge na ngati parce que pasteur rocha choko mo ndenge sala ba biloko moyibi mai koto on va aller ba masque ba benga on soki yombo ba benga limbondo on va donc il y a limbondo donc on dit lelo na ko loba parce que ba ko tumula biso ba peuple congolais comment Denis Lesco yo lali olamuki d'abord il a saki nzondo tala ki moyibi ne na nzondo ari nem so fandi boy na stade des martyrs ndenge match ko betana et ça la chaîne moko monela sous Jean na moni ko mat escalier mais nzamba ebisinga telema place wana tika makambo ngo kazo ko kanisa mingi po sangi mbongo ko luka nenga ko bala siko na stade des martyrs ninga za so match ebeta 100 personnes yana combien de gens o baye o mena ko bisa ote j'ai d'esprit avant di boy Jeannette au fond na monga fula o ko tela TV na bi ko landa ngai ndenge nzamba sawana na yebi molingi o luka libala mais nzamba linga peso libala il faut ya sosola ya na combien de Jeannette ba vandaki na monga fula ba kota la TV au moins ba oyiba bato le yoko ya a $20 po nzambe o ya sali mokilo yo ayebi tina nini a placer Félix chef de l'État pour babi toute autorité vient de Dieu. Bon, hier, le Kabila a reçu en Nérénini, et ça, le rôle a Hitler a reçu en Allemagne. Donc, au moment où à ça provocateur, on provoqué, mais ce n'est pas congolais. Pour nous tourner hier, le d'abord que Kabila a ses camarades d'Inaï. Un pasteur mendiant. Zélan a expliqué, c'est un pasteur mendiant. À l'époque, na lobby, t'es comme dans le bas. À l'époque, Saoul, Nzambe a béni Saoul, a dit aux roi d'Israël. Mais Saoul a dit potre nae, Samuel, Nzambe a tindi ya lobi kem sa Saoul. Ce qui a roto sangate na kolongola yi bokonzuana. Parce que à tout ce qui bokonzia Saoul, Nzambe a longola ki Saoul. Na bokonzi po Samuel a koye bisaye. Abi Nzambe a lobi na tindi yo kozwa ngombe te kozwa loko te yo zongo na mpona nini. Nzambe a lobi bokonzi no reine ko zala mpuse. Malembe. Yé tatana Denis Lesco pour la yombo na mutu. Le Kabila on sa mabe. Pourquoi pas il y a même qui a kene ko bisa Kabila Nzambe a bisinga onyoko la ba peuple nete. Pons ba roi kala ba rotine ba ronde ba sel Nzambe. Mo sel Nzambe a contacter roi ebisiye kene mi ko ya na mai 7 fois. Pourquoi? Parce que ba sel Nzambe ba sali ba parole de Dieu. Mais roi va établir Yowana pour oser la roi au diriger le peuple. Mais message nous repère ça Sali Bango. Est-ce que Denis Lesco environnement marmolata paye de latati. Tabila malata ba multicolore ba changer couleur. Alors les caractères fait on a tout la coffee botané na ba pièce azati. Donc au mona ba ça ba flatter, ba ça ba renard. Donc bato ni ba te ka Congo pour l'intérêt personnel à mabumuna bango. Donc, Denis Lesco vision et sa vision à Mandoki. Pour visionner, attends que nous allons permettre de Kabila Zonga. À la façon.
hein to fanda maboye to mona maboye Kabila azongi donc Satan qui te biso suna mokili donc ezana ngo babiloko pamba pamba to la ndarango te wana ya babiloko mo baloba po pes Kabila okele ma pes mbongo po mbongo ya Kabila e bima pete na ya bisaka yo mama na ngai Kabila ninga fanda loko esala Kabila pona bakangi Kabila ti mukolo bakanga Kabila pan obi Pierre Pierre ayi na konzo po Pierre ayi péché abenda ba filer Pierre akule ka sa Jésus au moins moko bakanga ngala ko kende na yo ko beta nawa mais là bakati kaka ba ko kamba bakati bito ipia Jésus jino bito ya zongisi le ba tuna kaka Pierre yo yebi Pierre sa ania bina yebi ete nenga ba chala mwana ba deni lese bako wanga na nani l'homme de Gingakati po ba to ko mona makamlo la ba blague Congo eza lokola héritage ya Kabila batikela kai na tata na ye de biso nde bana makangu ba umbu na ye biso ne to ya na Congo biso bana makangu te Kabila mboke ya ye do ba mona Kabila héritage ya ye Zoé e ba Janeti biso nde mboka ya biso te mais ba ko se tromper Congo ça ba congolais moi je suis né ici grandi ici ba setre nanga baza ba congolais makila na ngai e sopana pona Congo jamais Congo et comme il y a papa. Donc on comprend le sens tout le monde. Et voilà, Maître Bessie Abi, il est né ici, grandi ici. Congo est Rokendete, Congo sera indivisible. Vous avez compris bel et bien son message. Aza vraiment na hauteur lelo. Ya kolobana pasi na motema parce que Congo est kala kitamo ko bakoko batike la biso. To komi koko mapena na suka ya émission na biso. Maître Bessie, question ya suka poto kwa koshite. Lelo yo révocation ya Ilunga Ilukambe créer polémique. Ba susu balobi que chef de l'état aza na mpifo wana te ya kolongola. To pe ya ko révoquer Ilunga Ilukamba. Pona yo lobi bo. Na constitution balobi bo. Président de la République a nommé par révoqué. Mais Ilukamba, Tatana pour le Yombo. Papa là il fallait qu'il y ait une retraite. Papa c'est dans Mobutu. Tala papa, on a besoin tala kengo ti a kufa pour tika pouvoir à Congate. De basami tema mabe. Bon ba mona la Congo et ya bango. Un papa mukolo donc nous ça on a ba no ba ko pese conseil. Yo papa o me mamboka na be au retour chef de la président de la République T au retour sa autorité morale nabino au azel l'autre côté pour au moment que ba peuple ba yulu mukamba bazali ba papa moko bo bazaba inconscient pour muto ça conscient il faut obéir d'abord balobi il faut retour sa mokonzi mais yo retour sa mokonzi te pour au moment les peuple rebellé hein yulu mukamba Jani Maboum Tambwe Mwamba ba ko ba place ba sala rati. Bah comment on va mikonzi à Kabila mais tel Janine Maboun arrivé à Kabila dans le Sénat Janine Maboun a commis protocole un président de l'Assemblée nationale ok tel l'autorité morale n'a pas de melai tel lelo Palouk a dit décision abi président de la République à Moko plus Mabi le président de la République à Zamoko bah révoquer bah ko révoquer bah ko tinda a démissionné. Ce qui a démissionné était président de la République à Rolongolaye. Parce que Mboka Siko Nangongo est au temple pour le peuple. Président de la République à état de droit, c'est le peuple. Maman, état de droit de Katsaranini. État de droit, c'est le peuple né à Boyi ou à Lingui. Donc le peuple à Lingui, tu as sous constitution la binoté. À Rolanda peuple, parce qu'il a dirigé le peuple. Donc Kabila, avec un système que, à ta simplement, à constitution. Mais le lot de Rolobaboui. Le peuple, est-ce que le Burkina Faso peut avoir une constitution? Mais pourquoi menacer le président de Bango? Longo là. Tala na Soudan, il y a une constitution. Pourquoi menacer le président de Bango? Donc, c'est que si on est dirigeant de Mabé, Batikayo, il y a un papa, il y a un thème Mabé. Ali, le peuple congolais, il y a un exemple. Il y a une coalition. Il y a 64 ministres. Le président Félix, il y a 34. Tout le monde a l'Assemblée nationale, basa majorité. Dans le Sénat, basa majorité. Dans le gouvernement, basa majorité. Dans le provincial, basa majorité. Dans le gouverneur de la ville. Sur 26 gouverneurs, basa 24 gouverneurs. Basa va diriger. FC7. Mais si on a un échec, le président a un échec,
Le président mondial est chef du gouvernement, il y a sa premier ministre. Le premier ministre au lait sabatute. Torolongola. Pour besoin de soucis dans ce anime, va dissoudre le parlement. Va bon ma gouvernement, ou à mité ma bébé va donner le misu. Pour mboka avancer. Mboka pour avancer et qu'on s'en abattre, il faut pas l'ongwa. Ko kabwana ya Félix na président na eloba yango bien. Na loba ki na yo mama, surtout comme décembre ba kabwanité okokatanga loboko. Coalition oyo ekokoma te parce que démocratie na dictature ebala na kate. Félix mariage esili. Félix a mona yankoya a muto atangi démocratie. Oui Félix Alexis plupart ba tane ming en exil. Pour na moko oyo est-ce que kolinga makambo ça sous. Papa Tshisekedi a souffrir corps et âme naïe pour na mboka oyo. Papa Tshisekedi a koufi 2 ans Kabila Kaboy corps approprié ya. Yo ka teki Félix a kozala zoba. Maman Martha vient de mabile pendant 2 ans. Pour yebake lelo souci la biso ba congolais, to moni président de la République a koyo kabiso. Là to boyaki makambu ya Rosa Malonda a Tiango, to boya Minyembo appliqué. Là to boyi makambu ya Obe Minako dans Sakata, to moni do makambu to boya. Peuple ko boya président ko Tiango mise en place, a place, a place, a pas mise en place non. Là on a décision. C'est ça l'état de droit. Donc il kamba congolais mo ka lingi un kamba ti. Ce qui papa na ba lingi. Ce qui m'a eu un kamba ko to sa ko yo kan so ba lingaka yo. Ki takaka na Pascal Makolo. Oko mataki ngasa soki ya kokufa to ba koyamba yo be ko memai oko yo kaka ke morke bisaute Kabila soki balingi yo yaka na zandu na makolo to tala soki Kabila kokota ou bien ba ko bete mabanga ou bien okene morke ou bien ke mamai e ko la que FCC balingi ba batamla kana ba jipa bombami tala matata mponyo mama moko ya roulage ala kana na kwa Kabinda. Maman a ça qui moussa na roulage mais tata pon ya bengisie a dû publier maman ba tu mona kayambié ba abesi maman ngonini parce que yeba za moyibi na makama bukanga lonzo ya za mboka po progresser avancer et ko senga sko il faut pas longola tout nkamba parce que na obi série ya muzitu assistant qui inspecteur général ya finance basa la banquette pour muto yiba ninga lingi mais lelo Félix azongisi bango basa la banquette na bango au mona bolingwa mboka donc situation ne matoza na près so ba boy biso moto ke kangi na primature to kangi ma donc to ko ben na ma to ko boa ket na fleuve biso mo ba peuple ta ma o ma Congo siko mama e comme ma kanda poto ko mona taro kende biso to bundi trop ngana ko mo makoko na bunda kati wapi to lembi pet to ko linga to bunda biso to lingi sko to bundi to pema bana biso ba mona ta bonheur voilà nenga révolution française ba bundeki mais comment un moment français ba français ba fandaki ba pemi comment biso na mboka na biso chaque jour to banaka ba marche to bunda po na mboka donc muta ko bongisa mboka sati to pemi ngai de il faut to mama ko bunda bitumba esili to linga ba bunda 2021 to boyi mama ba marche ko sana susu to lingi ville ba to so ko marcher na mususu lipe mataki moi muke et marcher de que oh président na bomaki ba pour les autres totali bien parcours ya FCC ba criminel ba assassin ba voleur pour les autres ba wangani na assassinat ba elite ba ça na kata ba crime ba ça na contre na ba force commune ba sali arma tungula kenda ba sécurité ko bima mettre besito ki masimangonga ya on a lobby problème ezati souci na ngai na Congo na bo moko le to tambisa Congo ennemi commun ba congolais c'est Kabila soki ko inano Félix o ko kota na Kabila wana ko pesa Kabila mutu makasi le Fayulu alobaki ke président sa autre trahison o mona ba FCC ba sepelaki mais Fayulu a bosé ke yebe a obligé sorti na combat moko ya 30 ans to souffrir o to monela ngo passe tambo mama zo bokonzi tato suki ya pembele suki elembie atie yombo na mutu o atia ba na prison donc bango bazonga so bokonzi wani soki be re pona mboka na biso za na bo balamu to za na division te to za na bo moko to Congo ko za la sauver soki to sai ka na bo yo kanité Congo za sauver te pour ba infiltrer biso déjà ba Rwandais ba Ougandais ba Tanzaniens pour ala ba tumsuma na FCC ba Ougandais ba Burundais to yebi bango na ba koko na ba to yebi bango
Maître Bessi, merci beaucoup. Na pesi ba tutu mbote place bazali. Na pesi ma mes condoléances na masa na tigre na kata Canada ni père na banga kufi na rosalama na enterrement tigre. Vraiment ya makambo to ma beto zonga mabele na pesi coach dadi ba koyene na ebise comme ba judo pression déjà na bando tcha ba ba ko kali susuté. To ke na monti na suka na pesi ma chanteur de Suisse mbote na pesi peli na Londres mbote. Na pesi ba master tout mbote vraiment do bo l'équipe belé hein ba l'équipe belé vraiment na pesi tout le monde mbote na pesi ba diaspora mbote na bo moko nde to longa Congo o alinga benga ngai abenga na plus 243 90 266 95 22 so benga to solo la wana WhatsApp plus 243 90 266 95 22 wana numéro na ngai nyonso dans WhatsApp appel normal so benga. Merci beaucoup, maître. Merci, maman. Merci. Et voilà, maître Bessi, na kata RDC International. Bino ba ebolanda kaye. Bozo ki baku vraiment ekolanda na émission bisiko tozalaki. Na ye awa to memi na kata RDC International to timbola ki peto kundola ki makanisi na ye par rapport à ba sujet ya ba actualité. Na bandi ete bo sepeli malamu mingi. Ba ebotali vidéo bande ko bo partager to bondeli bino na bolingo nyonso. Bino ba enanu bo s'abonner te boko te belé boya to sangana. Comme dit mon vieux Boketu premier, boko to boya to sangana. Un grand merci à mon caméraman de l'X Jidi et à la réalisation Eliezer. Bébé de la presse, à la coordination Maman Est, notre patronne depuis Londres, là où elle est. Merci à Myriam aussi depuis Paris et à tout le monde qui nous soutient. Tout le monde a Au revoir.